toa na force awa dans ma plein awa atie sandi eza te atie sandi eza te donc toke 2 heures du temps yango oyo banda 19 heures immeuble 3e niveau donc immeuble 3 niveau ezozika na Kasavubu na force ebanda ye banda na premier niveau moto nde boomona moto ezopela wana tala voilà rond-point avant rond-point force voilà Kasavubu avant rond-point force tala moto ma plein bandeko pasi biloko na bango eziki appartement ezozika awa na Kasavubu donc mystique tala moto anti incendie banda kobenga bango ti siko bazoyaka te bazoya te donc passe ekota 2e niveau tala anti-incendie 2 heures du temps yango oyo banda kobenga bango bazoya te vraiment ti sikoyo banda babengaki bango bazoyaka te donc immeuble ezozika awa appartement awa bato bakimi me biloko na bango ti sikoyo etikali na kati kuna biloko ezozika donc mystique donc c'est catastrophe vraiment makambo boye na Kinshasa la force awa dans ma plein awa atie sandi eza te atie sandi eza te donc toke 2 heures du temps yango oyo banda 19 heures immeuble 3e niveau donc immeuble 3 niveau ezozika na Kasavubu na force ebanda ye banda na premier niveau moto nde boomona moto ezopela wana tala voilà rond-point avant rond-point force voilà Kasavubu avant rond-point force tala moto ma plein bandeko pasi biloko na bango eziki appartement ezozika awa na Kasavubu donc mystique tala moto anti-incendie banda kobenga bango ti siko bazoyaka te bazoya te donc passe ekota 2e niveau tala anti-incendie 2 heures du temps yango oyo banda kobenga bango bazoya te vraiment ti sikoyo banda babengaki bango bazoyaka te donc immeuble ezozika awa appartement bato bakimi me biloko na bango ti sikoyo etikali na kati kuna biloko ezozika donc mystique donc c'est catastrophe vraiment makambo boye na Kinshasa